continuer toujours pour ça la interview pour la bino fait ndenge nini et yambi batu ndenge na kata un kamba Nouvelle Jérusalem to sola skona moko ya ba acteur à théâtre ouais tout ça la biso film ya munene histoire papa Simon Kimbangu donc bino mo boko découvrir pour yokaye awa le black sur le film bimaka to ndenge ni mbote papa na biso mbote leko nazoyebisa na bandeko nyonso bazolanda ke film long métrage oyo ya sika ya papa Simon Kimbangu ezo lakisama mbala liboso lelo yo le 8 avril oh non tu commis déjà le 8 avril lelo yo nankamba donc kala mingi te surtout silisi interview donc bakolakisa film ngo mbala liboso awa nankamba surtout sil bon batu nyonso bazotuna bingi kutu awa balobi me soki na yaka na basede sino toteki mais film tozosala yango na but commercial nanu te c'est vrai que tokoteka na biso mais tozolinga topesa nanu lokumu na papa Simon Kimbangu et film wana ezali tout justement pour contribuer na propagande ya papa Simon Kimbangu na sali film wana mingi pona ba non kimbangiste bakimbangiste bayebi na bango mais o kaka bayoka likolo wana nde na sali li bango tant bakotala ngo maintenant nde bako comparer balobe ndenge to yoka kanzoka nde papa Simon Kimbangu aloba boye zoka nde amona pasi boye nyonso wana donc contribution na ngai po na osala propagande ya papa Simon Kimbangu. Voilà. Mais mokili mobimba komi tuna eloko ezaki ya bakimbangiste yo za no kimbangiste pour nito sala makamno mosusu mais au préféré au bimisa histoire ya papa Simon Kimbangu oyo ezalaki un peu négligé pour na batu mosusu. Bon ndenge nazoloba chaque fois ngana za catholique na eko découvrir histoire ya papa Simon Kimbangu kala mingi te mibuka ka natangaki na livre moko monsieur Elebe Maikonzo azaki ministre de l'information a commis la passion de Simon Kimbangu tango natangi yango namoni donc ndenge tozako yokela wana po biso tokoli na matadi tozako benga ba kimbangiste bato kintwadi alors nous kintwadi o bato Kimbangu bon ça va tozokola biso tokoli na école basango bon toyekolaka makama Kimbangu te mais ndenge nalobi na kimukolo natangi livre la passion de Simon Kimbangu na comprendre dimension ya solo ya papa Simon Kimbangu alors namoni que finalement papa Simon Kimbangu azalaka kaka mpona bakimbangiste ora kozala kaka mpona bakimbangiste te il faut azala mpona bato nyonso tu yango ngai alobaki na koti na makambo yango na kosala propagande ya papa Simon Kimbangu pour que bano kimbangiste même baza déjà na mangoma na bango bayeba soki nani papa Simon Kimbangu eloko nini aloba eloko pasi nini amona mpona motu mwindu donc yango bozomona ke na bandaki na théâtre tout siko na komi na film vraiment so otali film nazwi chance mpe ya kozwa mindele naza moto ya liboso nazosala film ya Simon Kimbangu na mindele na kati et puis ba erreur ezangaka te mais motu nyonso akotala yango akosepela et puis même aza kimbangiste ntango akotala ye moko akoloba papa Simon Kimbangu nzoka nde amonaki boye po biso bato bayokaka na bahistoire te be na basenete mais siko na cinéma bakomona papa Simon Kimbangu ndenge bazobeta ye na bafimbu ndenge bazotia ye na batono mpo babwaka ye na mai ndenge bazotia ye na train donc na dépense mingi ozomona ngai na dépense mingi heureusement que mwasi na ngai qui n'est pas aussi kimbangiste mais ye mpe akoma fana donc aza kopermettre ke na ndako parfois tozanga eloko mais nazwa mbongo mpona koluwe bakamera koluwe mituka kozwa baacteur tokende na bazamba nasali yango pendant 3 ans séquence mokene aza nango par exemple ya Simon Kimbangu aza batie na train po akende na Kisasa ntango alobaki train ekokende te soki namoni mwasi na ngai na bana te eza kaka séquence bakomona yango séquence eza nango ya ba 3 minutes ou 4 minutes mais na futaki $150 na
na onatra pour que ba permettre ngana sala wana na pesa ka exemple ba dépense la sali belé mais ngana naza lokola mwasi aza na zemi alingia bota ba douleur azoganga metang mwana azobima douleur nyotso sili tout à l'heure bokomona film ngo awa esengo nanga yangwana et puis tokosala tout poto tosali yango na lingala mais batu nyonso ba comprendre lingala te tokomi pe na français donc bato bayibi français bakotanga bakocomprendre l'histoire wana tant tokozonga na koluka kama mbongo pe mususu na kama ndambu batiango pe na anglais po soki confinement esili na poto il faut na kende ba France ba Allemagne tout ça batu wana kuna o bayo kaka sango Papa Simon Kimbangu en l'air bamona vraiment et puis na sali yango lisusu pona ba politicien na biso bakoma kaka na ba discours na bango la RDC le pays de Simon Kimbangu mais bazana idée moko te Kimbangu donc flatterie alors oyo sikoyo na sali pona bango batala ka bamona pasi Papa Simon Kimbangu amona pona mutu mwindu pona mboka na biso. Mais eloko nini oyo tomoni oponi kaka date le 6 avril 2021 yango moni ke faut ça la lancement donc au bimisa film par rapport au monde président de la République il y a Félix Tshisekedi a inauguré musée le même moment il posé au profiter au bimisa est-ce que parallèle ni zawana na musée na film bon tolo bana bakamanzambe azar ezalaka ngatango na banda ko sala film oyo nazalaki na idée te que le 6 avril il faut tozala na nkamba tango toko inaugurer musée parce que musée tango basalaki inauguration baposaki pierre nga nazalaki pe ndenge esalemi ngape nazosala mosala na nga esali pe ekokani même na Kisasa tosolo na Papa Simon tosolo na Papa Zako bango moko pe bazokamwa coïncidence nyonso ndenge ezosalema que film ekomi près sikoyo pe na centenaire yango naza na esengo mingi pona ndenge film ezobima ndenge na lobi eloko oyo mutu asali ezalaka parfait te bato bako remarquer quelques erreurs et puis nga nasali film ya religion te nga nasali film histoire kuna bakomona Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu en culotte tout ça parce que tomatisi quand même lokola aza kosala na mindele aza kosala na ngome lutete mundele azabu akonimba te mutu azosala pembeni na ya aya soki na liputa moko soki ni tout ça donc aza kolata quand même quelque chose pour que akoma na un peu na niveau donc na matisi un peu Papa Simon na niveau na ye donc bakomona kama makambu kama kuna pour que bamona que non naza mosika toloba naza pembeni ya réalité et mutu nyonso akosepela ntango tosali effort de tourner film wana na ba village côté ya Kimwenza mususu na côté ya Matadi mususu na jardin botanique mususu na gare centrale ya Kinshasa bisika ebele ndenge na utuko loba ezinga dépense ebele na mbongo na énergie pona salaka presque eloko mosusu te kaka pona film oyo bakomona ngo tout à l'heure bango moko bako juger esengo na ngai bon bana Angola oui bana Angola d'abord nazoyebisa bino lokola na boya kike idée na ngai ya film ya Papa Simon Kimbangu batu bayiba yango na bimisaki kamwa essai oyo na yaki na Angola na tambulaki na keneki na balunda nord na ke tina ba frontière ya ba Namibe Papa Simon Kimbangu kiangani asalaki nga ordre de mission na tamboli Angola kuna bapesi nga visa ya 6 mois renouvelable donc nako kende nanga lelo na Luanda na zongi nanga na Kisasa lobi na kena nga donc na komaki va et vient donc bomonaki yango wana ezalaki eseba na Angola mais oyo nde siko long métrage ya solo bokomona boko sepela donc bozela tokoya na papa po mutakumbaka ngai Papa Simon Kimbangu kiangani apesa ngai papa apo oaza chargé de mission na ye pour que to tambulaka po tokeneki na Brazzaville pe tokeneki na Pointe-Noire kamwa ndambo na salaki no tambulaki bongo sikoyo véritable nakokoma na Belgique na France na Allemagne bokeno lukilanga tina ba Canada. Merci. Vraiment bandeko ya o balinga kala ratel ki Angola ndenge toloba kaka donc
papa masumu ye wana tomonaki na Luanda donc mbalo so salbia a memela biso film complet donc bozala décider ba oyo ba ko za posa ko mona ngo donc eza musika tezaka na ba téléphone na bino ezaka na ba ordinateur na bino kota kaka na place ba koma YouTube koma kaka rateliki yangola et puis s'abonner nde wangolanda makambo nyonso ya acteur na biso papa masumu merci azolanda yo balandi ya rateliki bazana posa ba yeba yo soko zali nani kombo na yo nani et puis ko sala nini na kati ya mboka ye Centre Nkamba Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, merci beaucoup vraiment les grands journalistes na question ya kitoko yo otuningai nakanisi batonyo so bazako tala bayebi mutunini yo bazako tala na minichi oyo ezaka artiste na bino comédie bino boyebi l'impérial ya libaki ya ngando na minichi zo mandenge naza awa naza na Jérusalem donc na cité na biso ya Kamba Nouvelle Jérusalem na biso na Kamba nde tozali awa parce que toza na fête na biso ba noir fête na biso bane mutu muindo partout nyonso yo ozali n'importe quelle église ozali na n'importe quel pays yo ozali yebake awa de mabele na yo parce que oza mutu muindo na pays nyonso yo ozali makila ya kimbangu eza kati na yo awa ndeko na ngai tozande na esengo awa na fête na biso ya centenaire église na biso bakimbangisa église na biso ekokisi 100 ans mais ezali eloko ya kosakana te ezali esengo ya solo église na biso ekokisi 100 ans mais bato balinga bayeba o penza nani donc esenga force la biso eloko moko ko balandi ya rateliki yangola ba confirmer que eza penza yo te nazo tona bon eloko nazo sera nazo embela bango ka eloko moko ya muke na yemba donc bozota nazo yemba awa naza na Nkamba bozo mona kuna na soka kuna mize na biso ozona bezo yako tala makambu nyonso oyo papa Simon Kimbangu wasala na bomo inaye okokuta yango nyonso kuna mize yango wana ezalaki donc inauguré na chef de l'état président de la République Fachi Béton azalaki yao 3 jours lelo tozali yao nakolemba te nanzela ya Kamba tokolemba te nayembika wana mais ezali alimaki ngando artiste comédien acteur comédien actrice comédien oyo bino boyebi ezanga na minute on azana kati mabile ya Nkamba et pas papa pona bana Angola bana Luanda o balando siko olobeli bango nini na bana ya Angola na bana ya Luanda vraiment d'abord un azo remercier bango nano kosenga bango nano merci par rapport malgré ba pays ba mboka dano ba frontière ba fungoli te mais tomoni ndenge bana ya Angola bakiti baye na fête na biso ya Lingomba lelo baye kokumisa tata na biso aza mokonzi na biso nzambe oyo ya biso donc leader nakoloba leader donc chef spirituel ya église Kimbangu et puis représentant légal papa Simon Kimbangu Kiangani lelo eza nzambe oyo ya biso ba noir bana ya Angola bakiti baye batsepeli na fête na bango ya centenaire oyo na kati ya Nkamba oyo na cité na biso Jérusalem mboka na biso ya sika tozali ya biso tozana esengo donc fête ezali nde fête na biso donc mutu nyonso ozala na Angola ozala na Gabon ozala na Brazzaville pe ekiti Brazzaville ebukani bana ya Brazzaville babukani bakiti na kati ya Kamba ezali eloko moko ya esengo eloko mususu na koyebisaka meme nazana témoignage moko po mokili bayeba keno papa Simon Kimbangu Kiangani aza nzambe expliquer biso na témoignage bango témoignage moko ya muke nga na yaka awa na mabele oyo mbala liboso na yaka na kutaka nzambe na biso papa Dialungana tokomi awa na Nkamba ezalaki boye te wana Nkamba ezalaki nanu kaka awa batongi bien église na biso eza bien ndako ya papa ezali mise ezalaki te ozomona ezalaki nanu bazamba tout consort tokomi awa il fallait que tobeta match na équipe ya Kamba awa tobeta match football tobeta awa na équipe ya Kamba ya compétition wana nazali epa ya papa na ngai nani papa Miombe gauche nde toyaka awa alors tango sikoyo imagine Kamba awa mobimba bamboka ya mike tu ekatanaki bango nyonso bakeye na terrain kuna bazozela ndenge nini équipe ya Kamba ekopolisa biso tobi problème eza te bajoueur déjà ya Kamba basi bakitaki terrain bato na terrain batondi plein biso tovandi be na FC champion ngabi tokokende boye te tokende kuna tokende kuta nano na nzambe toneli papa Dialungana tone kosenga mapamboli bango déjà basi bakitaki biso toyawa tokoti kuna papa ya mbibiso papa lobi bolingini ngabi papa omoni ndenge toye awa boye
nzambe na biso ezali yo. Mais match oyo tozokende kobeta oyo tozolinga te topola. Souci na biso ezalaki no match wana il faut biso to gagner. Papa tie mutu na se aseki. Alobi omoni eloko bino boye kosenga epai na ngai. Ekokisamela bino selon ndenge bino bolingi. Papa tokiti na terrain. Match ebandi. Total la équipe ya Kamba na 15e minute batie biso bi kiau Kamba egangi bana batondi na terrain to bibiso to bebia to bandi to continuer match papa to comme na 44e minute première mi-temps ici là Kamba etie biso sous deuxième bi ngabi nzambe makamini tozo monawa papa c'est moi mbangu kiangani papa dalingana to kufi to bandi to continuer match na deuxième mi-temps. Toko taka na terrain boye na 65e minute to marqué premier but toko mis 2-1 to continue na 85e minute to tie deuxième but match est toki na terrain match est toki et komi papa dans match za 90 minutes to komi sikoyo na 89e minute c'est une minute pour match ici là tu ko zo corner ko beta balle we acteur na biso to zakire par maboso et yakabo ta 3e but oche match pe esili papa bitu mebimi awat ba tout tension eti mati ba joueur ba siliki to ya ko zonga boye ba to ba calmer esili to zongi yao biso to fani na biso kimia njoka ka ndenge salime kuna papa wa dialunga na ti ayokaki aye ko benga biso alobi abengi siko biso toza kuna na ndako kote batiaki biso abengi ba joueur nyonso awo obi eloko bino bosali nini bobundisi bandeko na bino et puis baza bapa ya bino bozalaka awa bobundisi bango match esali nini bino nde bovandaka awa bango bayaki komona nga liboso siko bokobundisa bango pona nini papa azui équipe wana mobimba abomi yango. Et puis abimisi biso tango to longwe awa tozongi Kinshasa 2 jours après tokyo sala 2 semaines à Brazzaville. Omoni ona lobaka non nzambe maloba nzambe bimaka mais ezongaka pamba te ezongaka avec les effets yango témoignage dans akarango te papa Simon Kimbangu kiangani aza nzambe. Merci. Centenaire ma maman que vamos lhe perguntar se a festa está passando como mamãe boa noite. Muito obrigada, boa noite. O que está acontecendo nesse momento aqui dentro da Terra Santa? Agradeço imenso, porque eu sou a Madalena Zao Pemba, faço parte também, sou jornalista da Ratelki Luanda, Angola. Então nós viemos aqui, estamos muito contentes e agradecemos, viemos aqui na festa de museu que nós estamos aqui a construir no mundo inteiro. Então, hoje em dia, o museu que nós estamos aqui a ver está aí, do Papa Simão Kimbangu. Antes de ontem, ele acaba de completar 100 anos que a igreja quimbanguista completa. Por isso que nós estamos aqui, estamos muito contentes mesmo para ver grande obra que os quimbanguistas fizeram. E tivemos a presença do presidente da República daqui do Congo, que foi mesmo muita coisa. E Papa Simão Kimbangu Kiangani, Papa, nosso Deus mesmo, as palavras boas que ele acabou de dizer, que nós todos, quimbanguistas, estamos muito contentes, porque o Papa disse que estava fechado, agora já está mesmo aberta. O que nós andávamos a faltar e agora acabamos de receber no museu. Agora, quem que duvida, e essa é a nossa igreja quimbanguista, quem duvida que o Papa Simão Kimbangu Kiangani somente é pessoa, não é pessoa, o Papa Simão Kimbangu é mesmo Deus. Para quem está distraído, onde está, que venha, nós estamos a chamar o mundo inteiro, que venha aqui em Kamba, Jerusalém, em Congo, onde vive o Deus Espírito
Santo. Não podemos duvidar. Por isso que nós estamos aqui com alegria, muita alegria, conforme vocês vejam, o mundo inteiro estamos aqui, mais de milhares de pessoas. Não podemos até dizer, porque é muita alegria. Porque mesmo eu somente que estou aqui a dizer, eu sei depois daqui, sair daqui, voltar em Luanda, eu vou ter aquilo que eu tenho. Estou muito contente e muita alegria. Por isso que eu estou aqui mesmo a dizer ao mundo, para quem vai me assistir, para quem vai me assistir, me acompanhar, essas palavras mesmo, que venha, solicita, procuram o Papa Simão Kimbangu Kyangani, na verdade mesmo, ele é o Deus. Não duvidem mais, não duvida mesmo. Muito obrigado, papai jornalista. Só o bocado que eu tinha mesmo é este aqui, para todo mundo e todos angolanos. Muito obrigada, papai jornalista.